Chalamwana azan dokimunene ya mboka na biso. C'est un démon ya liboso parmi les musiciens ou ne komona bango. Yango atekana no oyebi que depuis abota maman on a tra obota te. Ah, Chalamwana azamwana te. Apesa tout nyonso po ke azala kaka Chalamwana. Vous comprenez, c'est un démon. Aoyembela Rwandais ayebi na kati na ye ke mutu wana za mutuchi. Abi mutu wana ndi aboma soit disant mobile na ye. Parce que vieux Laurent Désiré ta azayi koya azaki na mama sifu. Ta komi na Kisasa amuni Chalamwana ocha mutoshi. Da moya momi ofona bendaye. C'est comme ça a bendaye. A komisie moi si na Basola kitoko. En offense encore. Ndenge Laurent Désiré Kabila kufa tutikala kozala na première dame te. Tutikala kozala na première dame te. Tantôt plutôt azaki na Chalamwana. Tantôt plutôt azala na mama sifa. Oni ba mama wana nde ba misiso ba désordre oyo. Soki omuni mama sifa wana azondima lelo andima ke politique anambe aza mwana na ye. Obi quel makila a sala impact satanique na ba Rwandais. Obi Chalamwana lelo oyo soki to lingi peza ke ba congolais peza ba zulie peza esprit. Omo Chalamwana ba otumbaka ye. Liwona ye ekozala na maboko ya ba congolais. Ayokisi ba congolais soni. Aoyembela yebi ke mutu aza mutuchi. Obi Chalamwana azaki na service ya kobomisa ba consuminer na mboka na biso. Papa, maman, tout nanganini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Brass Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Brass Car pesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Brass Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Brass Car et Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, fidèles téléspectateurs de la 3 fois, w.congofrance.com, merci parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers cette émission. Tosolola Pona Congo, Tosolola Pona Congo, c'est votre émission, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir des vrais Congolais, analystes et vivants. Ici en Afrique du Sud, mesdames, demoiselles et messieurs, nous sommes ici à Johannesburg pour le compte de cette émission Tosolola Pona Congo. Toko Solola Maramebele, émission Tosolola analyse par rapport à l'actualité au Elekara Congo. Toko Solola Maramebele. Na kati émission yo na invité na papa Peter Mukendi ngai komo na ngai Yannick Wenge na zande na bino na za congolais na yaka poto solola na yaka na batu to vanda to solola marambu ya mboka na biso Congo. Merci na ba soutenir émission oyo ba soutenir nga Yannick Wenge mama Adèle yo mo fondation Adèle yo mo la kana ba autiste ba trisomie bana oyo ba bwakama. Merci beaucoup na Coco Madera ye pasali fondation na ye nkala mingi tepe na Kinshasa wana. Merci beaucoup na maman Miminduma 0044 maman Nadine Malila ya Dr Abraham Wamujilu Moto na kati na Kibonzambe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lelo toko sola mamebele na papa Peter Mukendi. Papa Peter Mukendi na pesio mbote pe oza boyi malamu na émission la biso pe ba bon séjour na Johannesburg. Merci beaucoup Yannick Wenge mutu atondi na Bunzambe. Zambe alola akanisa yo lisusu. Tozali na kati ya Johannesburg mboka na yo, ville na yo. Toye kaka ndenge olobaki toya, toye po to répondre mituna yo bombeli biso. Yango tozo zelaka yo tuna biso après to limbola, baneko ba otala biso. Merci beaucoup. Ba Congolais ba tuko mona na CPI Bosco Tangana condamné 30 ans de prison. Na habité to lobela rappel to beta rappel so Bosco Tangana ana. Je crois exactement dire bon. To so a on a habité. D'habitude, réaction zani, le a condamné par
30 ans de prison. Abeta qui dans ceux qui 6 ans ça là, c'est ceux qui 24. Merci Yannick Wenge Mutatondi Nzambe, Nzambe alola oyo aza likolo aotala biso oyo akanisaka mpona biso ndenge tolalaka nde tolamukaka azali na ta na ye asala mpe na ngonga na ye ta ya nzambe ekomaka baforsaka nature te nzambe asalaka makambo na ye na lolenge na ye Bosco Tangana naza mwana bitinda ya Paul Kagame azali mwana bitinda ya epolitika na mbele Rwanda mutuchi oyo tokomisaki Congolais. Bosco Tangana azali kaka wana pona ke mbongo zote pa Kabila achiango na bank. Bosco Tangana récupéré basombi minduki salaboy massacre tout nyonso il salami na Congo na République démocratique du Congo na se ya mokili oyo etikala kosalema te. Nombre ya bakongolais bakufi ezali pays mosusu nyonso wana et politika nambe na Paul Kagame. Bosco Tangana azaki mona bitinda parce que azaki na lokoso ya azaki kokanisaka mbongo toboma bakongolais bazanga tina na ba mindelo bazaki ko manipuler bango bazaki te parce que kozali preuve moko te ya kolakisa ke mundele nde azaki kosala boye preuve ezali kaka Bosco Tangana yo mutu tozali komona yo bimaka congolais akenda kuna tola liboso alobaki il était congolais simanango alongo ki congolais aye kokoma nani rwandais batuni toi tu es congolais okosamba na monokoni ya lobi na koloba kina Rwanda asimanango aye koloba te na koloba na kino Rwanda naza rwandais ozo comprendre taba beki les 30 ans et si likutu te wana 30 ezala ningwana ezali ya kolakisa e politika na mbesika ozali wona ezali message bazo memela e politika na Rwanda mutuchi na bandeko na ye na ba Shadari parce que Shadari pe azali parmi bat nazo yebisa peuple congolais bokanga mokolo lelo Kabila bako kangaye na Kinshasa bako kende kotokaye na hélicoptère mindele ko kitila ye et vous avez que mandat d'arrêt ya Kabila mais bako kitila Kabila na Congo taba ko kita na mboka soki a meki kocha force ba betie masasi kanga mokolo lelo nazali ko répéter ngo et politika nambe bako kangaye na Kinshasa so bako kangaye na Kinshasa te bako kangaye na Tanganyika so bako kangaye na Tanganyika te esika nyonso e politika nambe ko zala bako kangaye au kendi na CPI 50 ans Bosco Tangana bakangiye parce que ye mutu azali ko sala makambo tu nyonso azali ko leka na est ya Congo bazali kotinda ye sala boy atosaki mibeko ya bakonzi na ye oyo bazali kotinda ye oyo ke tosala na yo émission na yebisa oyo ke Bosco Tangana akuti kokima e politika nambe Museveni na ya Paul Kagame oyo bakanelaki ye deja baboma ye po ba vérité nyonso bango basala na République démocratique du Congo ebimate ndenge wana kene ko mitika ye moko na CPI take ko mitika na CPI nde bazwa ye akeno mitika na CPI te akenda ko mitika na ambassade ya nini ya États-Unis na Kigali. OK, avant okoma na ambassade ya États-Unis na Kigali ozoleka nano na résidence ya Paul Kagame. Paul Kagame lekelaka ye ndenge nini muto oyo aleki biso awa toyoki information kaka asi à côté déjà na nini na ambassade. Donc eza message moko grave ba yebisi yani Joseph Kabila et politika nambe Rwanda mutuchi nande konaye noko naye oyo azali na Kigali ya kolobake bomoni mutu na bino tukangi parce que azali ko sala makambo yi mokote azali ko kota na mboka na biso et politika nambe atikala ko déclarer que tozali menacé na ba Rwanda atikala jamais kolobake et politika nambe na batutu nyonso na baza ba Rwanda même pas un jour azali kolobake baza ba Congolais ba akoma général na mboka na biso un Rwandais akomi Congolais donc pona tu nywe mutu na yo tuninga eza message ya politika nambe ke Kabila akosala 50 ans na ces pays. Merci beaucoup Papa Peter. Mais tout le monde tout dans le solo ya kingakati mwana mwa baota kokangaya abima au ya zaki na chance abima balobi kuna bazaka babomi babwaki na bangando soit babomi babwaki na balion pe balobi ezana gouvernement mususu zaka na kati ya kingakati kuna kozwa Kabila eza facilité te kozwa Kabila eza facile Kabila zanzambe te Mobutu bazwa ye Saddam bazwa ye
bazwa batutu nyonso oyo yebi wana bazwa bango so lobi ke kozwa Kabila eza facilité wana ndeko wana akosi Kabila na facilité nyonso kokanga ye ba kokanga ye lokola mpuku na kata libulu ozo comprendre Kabila na yebi ke abomi ba Congolais ebele ba lion acha na kingaka tuana baliaka nyama te baliaka nyama nde ya batu ozo comprendre donc bilei ya ba lion na ye eza bilei bimani nzoto ya ba Congolais oyo na ba mandataire na ye ba Kalev Mutombo oyo azaki mokonzi aner soka tindio na mission il faut que sa mission na soko ko si mission na te yonde muto ko biye ba chef à prison yeb kala mingite oyebi soko landi Jean-Claude Muyambo na interview à Salaki alobi Kalev a vi na ye akosukisa ngo na prison omoni batu tunyo so baza pembeni ya Kabila wana baboshabe hein bakosilisa vi na bango na kata prison bakokatela bango ba 20 ans. C'est le moment que va changer. C'est le moment va changer parce que le gouvernement déjà s'est changé. Quand la minité a toujours semblé que Nzambe ya lola abatela makamoninge zo kende janvier parlement on est au Bukana. Vous comprenez wana eza vérité mutinyo so yebi ba bloquer Félix pour Félix a salaté. So tali Félix azana la bonne volonté ya kosa pour la République démocratique du Congo. Azana vision malamu pour na Congo. Mais bandoki oyo nyonso wana batiala kosala la peuple congolais te bazai kosala pour na bango moko. Baza ba 20 millions de dollars, ba 30 millions de dollars, bazali na ba 50 millions, bazati na ba mbongo na bakati na bandako na bango. Ne tozo sola na oboye. Ba ozo fabriquer nani mbongo na bino soki franc congolais na kingakati. Bazo sala franc congolais wana na kingakati. Donc pour na koyebisa OK nani Kabila azali maître ya batute kala mingite awa azokoya parce que Nzambe assez alakisi déjà bolingo na ye na mboka na biso asali 18 ans awaki kosala o nyoto awaki kosala mais prière ya mutu boko boye azali ko sambela pour la République démocratique du Congo mbala mosusu prière pour na ya yo ya Nick Wenge mbala mosusu pour na prière nanga Nzambe ayoki kolele ya mwana na ye moko kaka ya koloba ke Congo ekotikala jamais ko diviser Congo ekozalaka ndenge Lumumba tikango ndenge Kasavubu tikango ndenge Marshall tikango ndenge Laurent Désiré tikango ndenge pe biso to tikango. Merci beaucoup. À faire le lot Tumba panneau Tumba drapeau nyonso ya Joseph Kabila pour le meeting mo fois pesa le 24 oyo ba Congolais bazo Tumba pe ba filmer nous mona ba chamu moto na to mona ba stade na ba limité partout réaction Kabila azana meeting akoyebisa biso nini azaki na pouvoir pendant 18 ans nini ya malamu ayebisa peuple congolais pour lier lilo ya koyebisa biso ba Congolais bazana méchant na ye makasi ba Congolais soki bazwi ate na balabala bo ba otumba ye ozo comprendre ba o ko tchaye peza na singa bakangie singa mutu moso azo tambusa mutuka ba memi etina liwa na ye azana magaloba moko te oyo lelo ya koyebisa biso ba Congolais aza ennemi ya liboso ya ba Congolais aza ndoki oyo penza a sacrifié mboka na biso 18 ans eloko moko te asala eloko ni awo koyebisa lelo batu na pasi na Congo ni na koya koyebisa ngo longonya na peuple congolais félicitations na makambo bosali tolandi yango sincèrement bolakisi penza ke ndoki ya mutuchi wana bolingaka yete azali te na mitema ba Congolais nini akoya koyebisa biso lelo asali bambula mu Congo aliaka batu nde koma bilei na ye donc Nzambe a confondre ye na batu o bazo kosa ye ke non okozonga lesu na pouvoir bazo mona ndenge baoya kotoka bazwa e politique na mbe na Congo un certain matin boye bola muki boye bosudu ke e politique na mbe bazwa ke na Congo. Merci beaucoup ba Peter mais ba wewa ba ça ba désordre na Congo ba wewa ba biba désordre na Congo ba wewa mto ça ngo kotumba na to na image mo ba tumbi ba transco bazo tumba ba transco kutu gouverneur ya Kinshasa kala mingi talo baki bazo suspendre ba vente ya ba moto na Kinshasa. Bon, il faut comprendre que kozali bitumba moko ezali entre FCC na batu akashi parce que bakosani o bazokosa oyo bamusu ba ezoya na vérité mais lukuta ezati nde makasi na batu ya FCC bakosi bango ke tozo sa alliance
toujours ça la coalition, tout travailler ensemble pour la République démocratique du Congo. Mais sur Otali, attitude ya batu ya FCC, bazali na muru ya Congo te, bakolinga te Félix asala malamu, parce que Félix sorti asali malamu, ikozala soni pona bango basali 18 ans na mboka wana, eloko moko te, yo kondima kanchache, hein? Comme militaire basoda bazokende obunda pour la République démocratique du Congo, ba obunda ba défendre mboka, mais bana na bango na basi na bango bazo souffrir. Lelo oyo soko kotika nchache bana ba o sepela ba o kende classe. Omoni mai après 18 ans bazo mona mai. Après 18 ans ba moye ko mona courant. Est-ce que nani oyo o sepela lisusu lelo ke et politique na mbeto yo ka lisusu na histoire. Soko landi bandeko na biso ya bawewa wana ezali coalition moko boye basi bazui batu na bango ba petit na bango ba opesa bango balar bokota na groupe ya bawewa wana bo bandeko kotsa désordre ozo comprendre na ba désordre bazo kotsa wana ekobima ke tala bandeko ya Félix ninga wa osa la désordre na mboka. Il faut comprendre que politique ezali mbele mino mibale ba bazo mema yo koto me koto mususu zo ngisa yo koto mususu. Donc il faut comprendre quelle stratégie ba o mema bandeko wana. Vous comprenez? Bandeko wana tozali congolais pour na lokoso ya mbongo $50 $100 boye pona ye eza lokola ba pesi $1 million. Donc akogi ko sala buzoba ebele tale ba otuma ba bis o ba bis wana ezali ko servir na mboka na biso ezali ko servir pour na transport au mona moko ba pesi $50 ke kendo cha kuna moto ta ko cha moto ela kisi ke omoni ndenge bazo mema désordre yango wana ozo mona ke désordre ezo continuer na mboka na biso mais fin nango ezali janvier to sambela kaka ke janvier et comment ba obuka parlement wana nde okomona siko ba vrai député oyo bakozala eli pour na ko travailler pour la République démocratique du Congo parce que député toujours voté pour akende lobela biso na kati ya parlement mais omoni pour nani député à côté na parlement abandi olala o mituna ke ozolala eroyo na nako na olala kité. Merci beaucoup, Papa Peter Mukendi. Merci beaucoup, Maman Adèle Yombo. Maman Adèle Yombo. Là, on a trisomie, autiste, ensemble pour une nouvelle république qui est présent. Ndala, toujours béton. Merci beaucoup. Maman Mimindouma, 0044, Maman Nadine Malila, il y a Dr. Abraham Mamoujoulou, Moto Nakati, Nakibonzambe, Koko Madera, Fondation P. Koko Madera, les Alana, Tampezo Kende Kitoko, na Kinshasa. Papa Peter Mukendi, tu as dit solo à Bavidemo, tout le monde qui garde corps et ministre intérieur, à Betty, infirmier, Massa, c'est tout le monde na vidéo, et ça lui passe, Pemawa, état des droits, les Alana. Bon. Omoni garde du corps ya soki ministre Doliso Makambo ezola c'est déjà que c'est comme ça ba memi mboka wana ekomaki propriété ya batu propriété privée ya mutu moko bwina kwena ye yo pe soko ozosala na politique nambe ekomi pe propriété privée na yo na ndenge na yo o comprendre que ozo comprendre te ndenge nini mboka ezokende ya kolakisa ke hôpital wana esika wana eza esika ya l'État type wana soki Doli Makambo akomisa place wana koma ya ye akomi kotonga parce que médecin wana azaliki oyo azali ko servir bandeko na biso oyo babelaka bakenda akuna ayo azo servir bango jour bazo kende siko azo tuna bango ezali nini or que Doli Makambo se amonaka déjà que médecin wana aza mutu makasi moyen ya ko récupérer makambo ndenge sengela ki ke ba récupérer nango ezate nde apesaki ordre na bagarde de corps na eke soki atie makelele bomé maeli susite il faut bobeta masasi c'était comme ça que tant abimi ba récupérer ba memi na kata mutuka ba betie masasi ya bu pourtant na kata mutuka lokola nyama lokola taba. Donc na banzi na ba information na zango pesa sécurité parce que na yokaki déjà que ministre bakangaki déjà donc na policier na ye donc balobi que nenge police wana zai garde ya pembeni ya mokonzi c'est-à-dire mibeko euti et pas ya chef na ye donc yango ba récupérer na no chef na ye après na monaki général Kasongo abingsaki ba policier a gazo gangela bango ya koloba ke soki omoni ke o ko servirité peuple c'est mieux au démissionner na yo au tika na yo parce que ezaka musala ya par force te donc makambo na yebike solution ya likambo wana ekozala
malgré tout ko perdre mutu oyo azali na kati ya service na République démocratique du Congo. Policier mora bomaki wewa bete wewa masasa. Bon, eza koza ba policier oyo bazali ko sala musala ndenge esengeli basala te. Ba omela ba biloko na bango ya makasi ba drogue ba diamba. Baza pe na ba corps kana na utai ko yebisa ke mariage entre FCC na Kashi eza ndenge kaka balobaka ke mariage ya ndoki na mukristo. Ozo comprendre olali boye yo uti ko sambela olali mendoki ala muki abandi ko musala naye. Donc kozali bandeko mususu ya ba policier oyo bazali ko travailler sur coulisses ya mibeko ya ba konzi na bango bobeta ba petit wana masasi. Ozo comprendre. Donc beaucoup ça désordre parce que pour na bango désordre il faut ils en Congo ya que kimi eza na mboka te toyeba nini to ko sala makambo or que biso to ko sambela Zambé ya lola memela biso dans les politiques nambe 50 ans ya prison ko sala na ces pays. Ozo comprendre mandefu nenga linga ko linga ko bomba ngona donc au kufa na prison. Merci beaucoup, c'est Papa Peter Mukendi. Papa Peter Mukendi, aza congolais, aza ndeko na biso ne to sola toujours makambu ya mboko na biso tozo beta masolo o ezo leka na mboko na biso tozo sola sur actualité ya mboko na biso. Question no tout nom mais mission ni na lo baboy. Balobi président Moïse Katumbi azoko ko la partie T. Parce que bana ko zela alors il a annoncé date de sortie à partir jusqu'à aujourd'hui tout le monde est là au Moroté tout sur là président Moïse Katumbi est incapable de faire la parti politique azobanga to elo nizo sala non kolobake incapable de faire la parti politique ça c'est trop dire na solara na yo to solara na yo awa to solara na yo na diban Malambala, c'est bientôt parti politique à son excellence Moïse. Bientôt, ça va bientôt, mais quand la minute est au Salema, parce que Azana non safari. Na ebisé que Azana safari a au la parti politique et c'est qu'on a des façons à l'Ubumbashi place où les alliés sèches naï. Afin d'avoir un bien ça se ba média, ba solo li parti politique à partir d'aujourd'hui et salami ou on a tout le monde qui to bandoya na ba chemise ya parti politique na biso to ça là-bas. Ba conférence na bandeko to beng sabino bokoya parce que to le kaka mingi na Congo France il y a parti politique et salami comme na ngoya boye à partir de cela to na yebisaka yoke ne to yeba qui est cadre qui est membre na parti de cela ne to yeba sikoyo ndenge ni parti politique na biso ezali ko tambola mais ko banga te kala mingi te son essence Moïse Katumbi soka sika safari na e parti politique au Salem. Une prière et salami pasteur Wale ça sambeli pour les policiers ou pour ça qui tourne makasi ba policier particulièrement na président général Kasonga za ki wana prière ya mbutu na ebisio réaction comme na ba soda na biso ba policier na biso bazo tombola kombo nzambe ça eza esengo mingi nzambe ndia eza fin ya makambotu tozo vivre ancien mokilio parce que nzambe aza otala biso aza pembe na biso aza esprit esika nyonso zali so obeleli même ezali na se ya mai nzamba ko peso biano na yo donc soki ba policier ba komo comprendre que ba ko sala loko moko te sans bango moko il faut esprit ya nzambe eza nkati na bango il faut esprit ya nzambe eza pembe na bango baza ba victime makasi na makambo uti oleka na mboka na biso ba komaki ba ennemi ya ba congolais vous comprendre ba komaki ba ennemi ya ba congolais balingaki lisusu ko za pembe na police te mais mikolo oyo to du ko sa élection uti ko salema na moni peza na ba marche omoni peza policier akimbane na politicien ba osola ba otambola osandi peza amour ya congolais na congolais e bandi kozonga na kati ya mitema ba congolais donc Saint-Esprit mulimo ya nzambe ezali très capital na mutu nyonso na se ya mokili ata okoti bandako wana bisika o bakotaka wana ezali na solution te solution ya suka omona mutu azaki yaya yaya penza ke soka ya zabu utali na balabala olobiki okaisiki balabala mobimbeza ya ye mais tamoko buye azongi a comprendre kaka ke nzambe atikali ka nzambe donc kokotsa mulimo ya Yesu na kati ya ba policier na biso ezali ke baye bandenge nini ya ko vivre na bandeko oyo bango parce que bazali na service pour na peuple wana ne ezo sala ke balata sokoto bazo lata
peuple wana ndezo sala ke babimaka propre basomela bango bango babuti ba uniforme kofuta bango eza peuple ba mbongo ya biso nde tosala ke totie ba taxo bazo kata biso ba mbongo tozo tia wana e bimi kote mususu basombeli bango bilamba poke kosome bango ba transport au mito bazana nango poke basala biso misala il faut baza reconnaissant avec le peuple que soit un peuple et le mokote ko salem même pe soki bango pe bazalité donc ezali ka désordre donc bango na biso il faut tozaka ensemble parce que tozana na besoin na bango bango pe bazana besoin na biso. Mama Chalamwana sali Kabila Nzembu a confirmé ko benga musée a yembeli adoré na biteta ke tozaba congolais réaction Chalamwana zan dokimunene ya mboka na biso. C'est un démon ya liboso parmi ba musiciens une komona ka bango. Yango atekana no oyebi ke depuis abota mama wana tika obota te. Ah Chalamwana aza mwana te. Apesa tout nyonso po ke azala kaka Chalamwana. Vous comprenez, c'est un démon. Aoyembela Rwandais, ayebi nakati na ye ke mutu wana za mutuchi. Abi mutu wana ndi aboma soit disant mobile na ye. Parce que vieux Laurent Désiré ta azayi koya azaki na mama sifu. Ta komi na Kisasa amoni Chalamwana ocha mutoshi. Da moya momio il faut na bendaye. C'est comme ça à bendaye. A commissie moi si na ndenge Laurent Désiré Kabila kufa totikala kozala na première dame te totikala kozala na première dame te tantôt plutôt azaki na Chalamwana tantôt plutôt azala na mama sifa oni ba mama wana nde ba memisi biso ba désordre oyo soki omoni mama sifa wana azondima lelo andima ke politique anambe aza mwana na ye obi quel makila a sala impact satanique na ba Rwandais obi Chalamwana lelo oyo soki tolingi peza ke ba congolais peza ba zuli peza esprit o mo Chalamwana ba otumbaka ye liwona ye ekozala na maboko ya ba congolais ayokisi ba congolais soni aoyembe ayebi ke mutu aza mutuchi obi Chalamwana azaki na service ya kobomisa ba consuminer na mboka na biso à l'époque ba pesa ye poison ke ndo poisonner Etienne Tshisekedi. Parce que Etienne Tshisekedi na molili pesa qui très méchant. Ta ye boye bakuti ba yebise ke na bureau via za na kati. Akoti boye moni via za te. Ba comprendre ye ke aye ne musala mabe nda ye moko longo afongoli mais enveloppe ba pesa ka ye ke enveloppe ba pesa kinga yango yo pona ye na chile poison. Soko yo kaka seri moko bo lobi ko Chalamwana ba chile poison na problème ya miso ki meke Afrique du Sud. Eza eloko wana Chalamwana a contribué na malheur ya peuple congolais. Chalamwana azali premier sorcier oyo a kotisi peza ba utiliser mingi na monde politique. Ko banda kaka Mobutu ti lelo tozolo banayo. Tala lelo akoma ko bunda na bana mike bazo welela mibali. Or que age ya Chalamwana na bana oyo azo bunda na bango bazo welela mibali ezali mibali oyo akoloba ke bana wana bazo benga ye mama baza age soki azaki na mokongo ya bana mbela bota bana oyo age ya bana wana po omona ke démon c'est un démon moko tozali na ye na Congo mais nazo ko assurer yo ndeko na ngai ya Nick Wenge Chalamwana batu bakolia ye eza ba congolais. Merci beaucoup, Papa Peter. Nous sommes à la fin. Moi, message, namwa lobana batu, tout au batalibiso poto kabwana. Merci Yannick Wenge. Message ezaka moko. Ngana yebisa ka peuple congolais to linga Congo. Congo na biso za paradis. Congo na biso eleki États-Unis d'Amérique. Congo na biso eleki bamboka tu nyoso biso to fandi. Congo tozali na mabele moko so loni kaka ata matembele lelo lobi obandi ko sepela. Mais biso moko ba congolais nde tozo boma Congo. Biso moko ba congolais nde tozo linga mboka na biso et avancer te mais na ko senga kaka ba oyo nyonso bazali ko sambela pour la République démocratique du Congo bo continuer ko sambela parce que Nzambe azo sala musala na ye après ta bozali ko sambela bobo sanate ko tinda moto ya Nzambe na kati ya parlement kaka ndenge na lobaka milimu o bazali banguna ya Congo Nzambe akotsa désordre akotsa confusion na kana bango Nzambe azala côté na biso parce que tozali na besoin ya République démocratique du Congo et que liboso na profiter pe ko pesa mbote ya ba o ya ngai na moni ndeko na ngai Didi Pumba na musika mbote na yo na libota mobimba na pesi mbote epa ya
tonton Lucien sima caméra na pesi mbote Yannick Wenge muto atondi na bunzambe ndenge boyambanga kitoko, sans oublier maman Adèle Yombo oyo maman andimi kolia na bana oyo babwa kaka bana oyo bazanga tina na se mokili, même maman Adèle Yombo andimi kofanda na se kolia na bana ya bitike. Nzambe ya lola akanisa yo abakisela yo lisusu mikolo misusu na se ya mokili, sans oublier son excellence Moïse Katumbi a otambola isika nyonso. Honorable Francis Kalombo, pasteur Paulin Mwewa, pasteur Albert Mputu, al pasteur Ogi Faya, na pesi mbote na ngai epa ya ser na nga propre Miriam Ndomba, na pesi bana nzambe nyonso oyo bazali penza connecté na makambo ya mboka na biso. Nzambe abate la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir. Yawambapo Nabino, Papa Peter Mukendi, honorable Peter Mukendi, président et les amis de Moïse Katumbi, na Durban, Yene Tosoli Marambu. Et Tali Moka na biso Congo. Merci beaucoup na maman Adèle Yombo, maman Wandima Kofana na se kolela bano babwakama, bandundu ba trisomie ba autiste atiki makamlae animia le sarabango. Merci beaucoup na Nzambe Pambo la fondation et merci beaucoup na ensemble pour une nouvelle république. Ya président d'Andara déjà na Kinshasa Kamingité. Merci beaucoup na fondation Coco Madera CAF. Fondation Coco Madera na Kinshasa Impact. Donc toujours yena artiste, yasimika artiste nyoso amboka na biso. Merci beaucoup na 0044 maman Nadine Malila, ya Dr Abraham Mamoujulo Motola Nzambe. Merci beaucoup na maman Mimi Nduma, Nzamba Munayo. Merci beaucoup na Toto Lycée derrière la caméra. Merci beaucoup le boss je suis Didi Pumba ngai wa bino ndeko na bino Yannick Wenge Motola Kibonzambe na esengo ba kibozaki vraiment ebele. Tokutana mukolo oyo koya na rozana bino kaka na émission oyo tosola pona Congo.